Donc, nous avons hérité Watanabe, soko mona ba dollar, au mona ba dollar grâce à hérité Watanabe. Mais hérité Watanabe, à l'ombre Kinshasa ya Angola, yo au trahi hérité auquel ne pas fabriquer. Na beta nzembe la garde ko afali à l'époque na kati ya Kitambo e uta na makambo wana bana Kitambo na habité bana Kitambo bala na makambo ba yebi na beta nzembe na kati ya terrain Vélodrome ya bagarderie na miso afali Boyka, oui bien, grand boxeur. Boyka collègue il bota vraiment. So na bino mbeso boter les mibo. Te wana sko dépend na travail na za bon. So bino mbe boter les mibo. Bon nga rasiri na nga so na yeli nyi mutabeta ngate. Yango yo mona nga loba. So ke belé ba producteur belé ba mboko. So ba bengisa ba musicien. Pour na bango eleka calme ba activité bango eleka calme ba luka ne champion kibiko ba luka ngai omona ngone ni kibiko bo yo muntu omona soko mona dollar omona pa wata soki bilamba wata pesa bangambe bele bolamu wata sala yo mais kaka yo muntu zolo baga wata sala bolamu wata ya Angola yo trahir te ba masa baze belé laisse ba groupe ni Baz Cook ezali Baj Kasimba Barumbu Squadra Katewa ba américain Ophelina Baz Ophelina na base ala nyonso selon yo ndo mona ba bonte ko champion base yo mona ba bien o ba bien makasi te lo balo ko banga te o banga place wana te nga banga te nga na champion muto zo makofi chaque jour nga na sonné bata mangala nyonso bana kata mboko presque ba biki bikobo ya on de senga yo trahir wata te OK no pas fabriquer ezane bata mitema mabe ba jaloux betalo li solongo ezaka na ndeni bata lo na be baka na poso ba bango monde te ba bango so ngam na ndo cadre ceinture wana ndinga kini pona ndo coiffer wenza Mariano mamo eza danger nga ndo coiffer wenza Mariano na nyese oyo yebi kaka ya kimbangu yo ndo bandaki yo ndo daki mo sisi bato azolanda ba yebi nga na coiffer wenza Mariano mais c'est un guerrier c'est un bagarreur nga na bagarreur na guerrier j'étais kando za boy mbakawe za masekite wa fiti baba dollar pona simba ba dollar na kini si wata na mona ngo ya boy obini boss life bambote bele place là bandelo to mamoto lo ba po simba dollar wata na kini pona simba dollar te wata ti nazo na nga franc na ko ki changer ngo pe na dollar eza mo na valeur à dollar mais pour na zo dollar à mobimba wata c'est hérité Watanabe na vite on a judo en Congo si yo no za oza judo ka Congo maître ya judo ceinture noire première dan nani maître ya judo o ba sous maître ceinture noire première dan vite za tembete nga za ba médaille ba nini na za tembete nga za na ngo ba certificat aller na za ba médaille ba donc ils ont été mettés ba médaille en haut. Il y a la sagaboza champion en boxe. Mais pour bengo champion faut mériter. Nabaka ondo lata bronze, ça bronze. On lata norte. Ezali. Naza un certificat. Ah yeah. Il y a boxe. Na Angola naza nango. À l'époque. Donc au travail na wata na Kinshasa. Naza ki na e pour ça qui pe na ba base belé. Kauka pour biso pes neto. Yo base ne zaki wapi. Na ngala mwana kimbangu na Mariano donc wata soka kimbangu Carlos Azar na kibikobo o bandeko encadrer ceinture ezawana bengazi donc ngam na kade wata azolo bapo na ngati mais na yoka lisomo ngane ba beta ko na aéroport alanda mbango kima pa ba maître ya hérité Watanabe na yoka bongo na masola balabala te yana biwa masola balabala ndenge zoloba nga na aéroport mutatika olanda nga za te boya nga babeto wa na aéroport ozana pe ba bitumati papa nga ne na boye tokoma na bapomba bino ba maître bosila bapomba nde bakoma ko beta bapomba nde bakoma ko simba makambo te tuna nga nini nga za sport na lekaki kana 1 point champion kele blomba c'était bon boxeur so beaucoup de blomba le to sala bagarre eza boxe eza normal na ko nika muninga na beta na 2 secondes
Tabalo baka jime na ye na tsa placage arai makikomi. Ipone. Mofani. Arai makikomi. Hein? Arai makikomi. Ba mettre mouvement ngozalaka. Vidéo vitesse. Bino ba mettre bozaka na ngola na yeli bino. Na oyeba bino na masura balabala. O naza olakisa. O nga nazaki na titre. Na masura balabala na oyeba bino ba mettre tout bozaka na ngola na ba groupe bino nyonso wana na posa na bino. Na ndenga bien na ndenga mabete. To sola penda to sola. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Bolingaraming. On est sur www.ideologie.tv. David Wembe, Nazo Pesara, Maramonengue, Zalarapone, Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, on a bêté la Rabino, Masolongo, Namasolo, ya Balabala. Masolo ya Balabala toujours. Merci beaucoup, n'a pas tout au Balinga, Masola Balabala. Merci beaucoup, n'a pas tout nyonso, au Basala, tout pour Masola Balabala et Zalara, Zalara Kaka. Pile le top 10. Zalara Zalara David Wembe Koko Malega prêtre Ben oui les Gabonais. FCC Mobimba na lingaka bino na tina Paulo dos Santos les guerriers. Wawa boko taka Masola Balabala et ko sala bien. Masola Balabala rôle na ngwana. Et Zalara soro sali les kambo David Wembe na zu micro na zu caméra toke lukayo. Au salaki les kambo yaka ko expliquer biso pourquoi au salaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Batu Oyo, Bazalara na Luanda Bayebi, les Kamouines et Salamara entre ba maître ya héritier, na ba maître ya Fabregas. Les Kamouines et Salamara wana, et Sengara ba beta ba maître héritier, et Sengara ba beta ba maître ya Fabregas, mais Batu Bayebara Yebara Masola ngote. Batu Msoupe Baloba, te maître héritier, l'ongwe maître héritier. Akoumi maître ya Fabregas bamso habité ala nimbongo lem so héritier futa été lem susunde soki ndengeni lelo ba vérité na boye bango. Donc David Wembe na plateau na nga na zabongo na champion Kibi Kobo ba o bayebi lelo to sola na ye abimisa ba vérité nyonso champion Kibi Kobo botard maître David Wembe malembe na bang te awe no ko beta mutu te zaka lokolo te ya Capo di Mampuya donc biso to abana Lyon na ndenge ya palanka na kati ya Luanda na bimi pena na box Lyon atake maître judo na kin na Angola champion ya Angola ba médaille grâce ya Capo di Mampuya ba champion ba nini nyonso na kayo lelo ba benga nga nouveau coach bino ba maître bozaka na Angola na yeli bino na oyeba bino na masura balabala o naza olakisa o nga nazaki na titre na masura balabala na oyeba bino ba maître tout bozaka na Angola na ba groupe bino nyonso wana na posa na bino na ndenga bien na ndenga mabete to sola penda to sola maître Kibi Kobo monde entier talao na ligne to yeba no parcours na yo to yeba yo Kibi Kobo azanani Kibi Kobo aza sportif ne ba sportif nyonso baza na kati ya monde entier ngana bani na judo na bundi judo na Congo c'est un compétiteur on a judo na Congo si yo no za judo ka Congo maître ya judo ceinture noire première dan nani maître ya judo o ba sous maître ceinture noire première dan passage wana nyonso salango si nga aza mwana ikaji mutu tu na kina yebi judo club ikaji na komini na Kasavubu na kan Christe wa wana maître Edouard wana papa ba maître Richard Nyangule te botanga na bino ba komba ba maître Congo mele te bayebani yebi bango mais yo le msupo salate o lekano banego lekana yo ndo banego mona ba maître mais te na bandi pena sport wana o bandi sport wana na bandi sport wana na yekoli shit wana ti na bandi ko mata ceinture de couleur malembe ti na yo bunda après to kosa judo club Bujing na Kasavu place siko na fula maki pa mettre gauche na Irebu mettre gauche moi na Irebu na Gambela na bimesko na judo club Bujing nde bato tout ba mona nga imikati martyr donc na mettre mon reconnu
tant que na Angola na esu na monde da fight na Congo obimaki na niveau nini obimi Congo ozaki da nani naza champion du Congo ah naza champion du Congo 2007 oya yebi championnat du Congo 2007 ebundama na Matadi na bunda champion du Congo na bima champion du Congo na Matadi tozala ba mete nzube te kasi mete na Kinshasa te na Matadi championnat du Congo eza neni lelo ba ko memango pe na Lubumbashi 2008 barotaka 2008 ezaki na Lubumbashi tokende su Lubumbashi na bunda na Lubumbashi 2007 beta na le solo no ya Matadi ouais tolongwe Kinshasa nazaki retenu na bimaki vice champion individuel ya de Kinshasa bazui ba champion bona bunda ba judoke bela na bunda na masa na ngai ile na kin ayebinga Maître Carlos Kimbangu Kibikobo lelo ba benga nga champion Kibikobo à l'époque Carlos na ndenga kin donc vrai nom na bundi na ba vino ya Barumbu na bundi na ba Jigoro ya Onatra donc na bundi vraiment na compétiteur o balandanga bayebi ngai bayebi pena ke wana compétiteur maître judo bete sona isola Matadi ke Matadi ouais na ke Matadi 2007 tokenda ba maître Nzube ba Chaleur Alemba tokenda belé ba maître Ken ya Kosovo wana pena masa na ngai donc maître Ken ba mbote belé place wato ane pena Luanda ba vino ba mbote belé na bunda ba maître Guerre donc to sala pena temps wana ça pena do Anaconda la seconde scène non club ya Barumbo nini Saint-Paul pour Saint-Paul na Barumbo za club ya munene ebimisa ba judoka makasi lokwa ba Anaconda anobetaka ba Oshimata ba Ipone donc tozana bango tout na championnat du Congo 2007 na bima vice champion na individuel na kina par équipe na bundela sko par équipe ba mettre Zipolo ya Matonge ba moneke muto yo bunda championnat du Congo na individuel abundi makasi to récupérer na compte ya ba Congo donc yalo ko ba équipe do ba sombi Messi abunda sko na compte ya ba Congo to bimi ba 3e ngai to ba Congo bimi 3e na abunda deuxième combat na beti pa classement mon na professeur Zipolo o bo ka mettre Zipolo Matonge judo club Kosovo Pentagone mettre Zoba adversaire avait na TV ya Santakine on ba fait ouais na vraiment sportif mon boy ya blakité ndena biso ndongo zwaka titre wana ya champion du Congo batunde balingi baye bango bitumane le kaka ndenge nini ezala kana ndenge nini obunda kana nani na bunda na Katanye moko premier combat na ngai individuel na bunda na Katanye auta Lubumbashi so wa mboka nini na ngwa uta wana ba province ni uta wana na betaille na 2 secondes tabalu baka jime na ye na tsa plaquage arai makikomi ipone mofani arai makikomi arai makikomi ba mettre mouvement ngozalaka baebi o Kibikobo donc obete mouvement na le arai makikomi ipone albeta atombo loboko ouais ezaka bongo ti ipone faut kombe silati eza pe na bongo na betani na bunda na fe na ngai ndongo coréen ya Ikaji tant na longo Ikaji na ebujini etombeke Ikaji bujini na marti bato atala komba na beta na ve na nga ekende zonga merveille yebi kaka tia mo expérience biso pe to gagner ka mo expérience pona bunda na doyen da babloko ande fulanga ba mo ate muto abagaye bina ba guerrier mais azoke na bango ka tina suka donc Kibikobo soki na landio bien ozoyebisa monde entier que yo oza vrai maître obimi pena na Congo oyango letake maître ya solo OK ngala maître solo mais bato balanda bayebi ke na yo ba mamba solo ngala mona komi na kalamu beta na beti za titre naza na titre champion du Congo ya ba GT ti londe nzabo donc naza na titre Congo bayebi komi na kalamu wana bayebi ba masa ba judoka ba komi na kini ba umbuli ngwala o bayebi ngande balanda bayeke wana titre 2007 Maître Nzube place ali ayebi tozala na bango
tozana ba to bunda na dama mete ken ayebi mete chaleur alemba ba bunda na nzube osongo po mete chaleur azwa choc nzube atie choc na lokolo tozala ensemble avant ba bagarre tozo solola to oli ensemble na pena compétiteur à mukete pile le top 10 ouais. Masola balabala toujours kuzu et les garamoi et belé ça la bien iPhone Monsanto Eric iPhone Monsanto alinga kona tina dadi makashi donc muta simi climat na mboka oyo bokotaka kotaka bobenga benga ye et ko sala bien boss Cédric Keka na pesi mbote skis na moi sinanga pe na linga mingi mama tina te fo ayoka déjà po yene ngaza na minute azolanda azolanda ningaza azo po yalanda ngatina bakomba na kenda na elongo mama tina mukolo donc mama tina mukolo wana meta kibi ko bo omege pe ko beta biso parcours na yo sikoyo to lingi to yeba eloko nini sala yo étant que maître au quota na monde ya musique po to yebi ozalaka na sima ya ba musicien to ozalaka garde corps ya ba musicien okoma kuna na ndenge ni bon premièrement ezaka na zonga moi sima muke nga vraiment ebele batala nga bele bayebi nga banda kini na wenye maison mère biso to nga na mutali boso oyo na mema ceinture ya bengazi ceinture ya bengazi ezaki ba judoka na ba boxer so nga munando cadre ceinture wana na nenga kini pona ndo coiffer wenza Mariano mamo eza danger nga ndo coiffer wenza Mariano na nyesa oyo yebi kaka ya kimbango yom to bandaki mo si bato azolanda bayebi nga na coiffer wenza Mariano mais c'est un guerrier c'est un bagarreur nga na bagarreur na guerrier j'étais kando za boy mbakawe za masekite wapi awa natambula nango wana to koma na biso kando za boy yom to bandeko gérer wenza Mariano si ezalaki bave bazalaki ekomi na temps o ngape na yaki na 2000 combien non combien nga na ye vers non nga na ye na 2005 na okanga siko 2005 vraiment donc na okanga pove na nga wantara ala kitazoni wantara bambote belé à partir d'Espagne et because en Espagne c'est un patron grand boxeur tango ya longwa po yo ngasko na yo kanga bato balanda yo sozo ko mais bayebi mam na zolo finga mama be bamsu ba yo beta o moni mingi bazana Angola bayebi nga banda kini babi ke muto na masola zo beta correct elo ni sera ki opusa un peu na ba musicien bon ngala ndo kende la samba na zape na relation na ngala ba masa kitambo Chicago 320 oh Rando Bwaka Chicago 320 na Kitambo ba masanga loko ba mettre sable ba pauvre Katanga ba donc ba pauvre Shida Boy ba souci trop ba tuna sa bango à l'époque ba kufi ba koti ba sama bele ba mettre solo ba mettre sable ali o ayebi Kitambo ba DJ Madafok donc bango to kanga maina bango ndenga la samba à l'époque héritier Watana be boss live ando tambula goga bamote belé place ali donc asuninga pe trop na ndenga kini na mambo belé mais to kende moi explication est vraiment claire ngando kanga mabango à l'époque wata tambula na masana nga sable Sabrino Mabele bon judoka masana super edingwe bakila bags nga ya la samba na ndenga ke non itake maître na yaka ko s'imposer ndena kati la samba on comprend il va y avoir lycée tabayebi nga donc na yaka na koti ya répétition choc qui pas ba musicien et take mettre mais ba ma certainement nous ana gogan et compter ça ranking ya Kitambo bandal wata na demasanga na kati la samba bana bandal ba nzembela ba chubu pona beta nzembela garde corps afali à l'époque na kati ya Kitambo et uta na marambo wana bana Kitambo na habité bana Kitambo bala na marambo bayebi na beta nzembela na kati ya terrain velodrome ya bagarre de ri na miso afali vena nga B50 bambote bele mutatika biso bitumba B50 na wanyile na kati ya Kitambo kibi ko yo beta mais azotalisa o vérité et uta siko wana place iwata a comprendre vraiment que c'est un guerrier abisi sable masa na bino wana mukuse wana azotomboka makasi aza nani c'était wa masa mso judoka mwana kimbango. Comment est Carlos?
c'est ce que ba massa wana teme ba kutani na la kati la samba batia sikoyo ba mettre ya wata poa net ba beta bango ba menacer bango ba bilo mo bongo ngapi na senti na nga ya 8 personnes ba bengazi to côté na la samba nga mtala teo ba massa to arana bango na tia ba massa poa na ebisa bana bana se bango mo ba ranki na bino kitambo banda likuna o eza wenge ba massa ba sa bulo moi le nye boa na ngo so bo mekika awa ngam na so mama mambo bebe bandanga na nzembela wana na ebise na obeta boyaki ero leka sima mikolo to kuta na siroyo na terrain velodrome ya kitambo bana kitambo ba bi histoire ba mai ba Chicago 320 ba mbote na bino ha obeta kainde te za bagarre eza banga bunda bagarre te kuluna te batika biso nde boye batu batika biso eza mete be 50 ve na ngai ba salie beleve petit na guerrier ayi masolo na beta bunda ki ndenge nini batiki biso to bunda après bondo bunda mbume bani kotambula mais ngai zelo ngai za ya ngeza ya kobotama akoya to banda pe nambuma tan suka luketo esalaki luketo kasi tozongi na judo te azwa ya mayasha makasi ebi ya mayasha ngawe ntimile no ngapi na bamo wana le bande vérité obete mouvement ni bon il y a la boxeur on avance à boxe il est déjà parti à bandal na moto à boxer à moto mais nga déjà na ninga kini eta que mettre judo tellement na ndobunda ba bagarre de rito na ebe déjà mambali kofi abwaki nga na bwaki tana koma na nzoto azwa mouvement nga na yekola na ikaji akoya adishimaya pa kitema be na moto patron e fali afanda lotala vena nga B50 batikaki ba moni vraiment que vraiment to perdre donc bana Chicago kitambo ba moki atika jenye beta mabalongo linga vous comprenez donc nga na mettre monter ya buzoba te nazana makambo na nga banda kini tango betiye après esengi na longwe wata soyo bon lisolo na beta déjà wata déjà parti à la samba compagnie que wana guerrier ti tokomi pe lisolo ale tokomi kozala ba miseni oyo travailler na bango na Congo oyo sela bango sécurité te à part Gogan naza mission msute na wenge tant seni wana zo sama kati la samba ve na biso ya Willy Seta waza na États-Unis azaki wana ngana ye na bisi bango na imasa moni bino bouti bandal bamba uti litambo me oba masananga na minute bana Gogan ba sa bulo elo bembo na ngane na telema esa mate o meka sa ngo bimate na la samba wata eli kola podium amona scène tuninga eleka accompagner que te wana guerrier tanga tuni ba masa pe ba bisete wana masa na biso bon shidoka boy ba expliquer ndo monaki relation comme qui na boss na nga Watanabe à l'époque donc au travail na wata na Kinshasa nazaki na ye po azaki pe na ba base ebele kauka po biso pe neto yo base nezaki wapi na ngala mwana kimbangu na Mariano donc wata soka yiki mbangu Carlos Azawa Kibikobo o bande ko encadrer ceinture zawana bengazi donc ngam na kade wata mais ozaki proche ya wata te proche ya wata ezandenge nini à partir ya kini ce qui est venu za na kimbangu na ye kauka kimbangu kitambo komina kini baswa bango balaki wana badebakao ngasko baza kimbangu na Mariano donc wata so azana événement na komina kalamu ngaki biko bona sala wana ayeke tina ki komina kalamu kibiko baza wata sala pe bolamu ya makasi ebele donc ya olobela umanga pasi maître na lata pona wata na zwa ba dollar pona simba ba dollar na kini si wata na mona ngo ya boye obini boss live bambote bele place wa bande to mamoto lo ba po simba dollar wata na kini pona simba dollar te wata ti na zwa nga franc na koki o changer ngo pe na dollar ezango pe na valeur ya dollar mais pona zwa dollar a mobimba wata c'est wata na oki oya pe boss na préparation komba ya solo
ndeka na kota na lupango kuna na mbinza pigeon na avenue Kokolo ndeka na kota ki wata uti na poniti ala muki kibiko boza wana ayebi deja naza tina olingana kende na ozanga $200 siko omoni ngo neni kibiko bo yo muntu omona soko mona dollar omona pa wata soki bilamba wata pesa makambe bela bolamu wata sala yo me kaka yo muntu zolobaka wata sala bolamu wata ya Angola yo trahir te omoni ngo neni te ngako sala wata bongo bwana na trahira te batunde moni mokili ngana star na mboko ya na star na mboko kombo vume ali batamangala nyonso bana kati mboko presque bayebi kibikobo yango de senga yo trahir wata te OK no pas fabriquer ezande batamite mama be ba jaloux betalo lisolongo ezaka na ndeni batalo na be bakana poso baye bango monde te baye bango ezaka ngana fongola moi vérité moi muke pour ebele ba comprendre mambo te si bossa ya kaboye Luanda akoya pena ba maître ba oti ba lamba ba poison ba végétal bayaka ba dodishungu ava ba ke ba mekili bayaka to andoza na bango so comprendre donc wata soka yeki aye Luanda yo ba ndeko encadrer si mais ba image ça yo yebi to zala na yo na matanga bijou Selemani to zala na yo parce que tant muta azwa tsa pembe na ye c'est que ayebi tina ayebi ke uzanani wata auto tsa mutu pembe te donc posaka mutu na ye keba mutu ala za mutu esprit soit tu pembe ne c'est kayebi milimo ne fani wana wala wata alam da esprit mais si ya tambula na ba guerrier ngana kibiko bona guerrier masala ngalamba guerrier na taira wata te vérité za boye na bike bato ala ndanga boss live tangwaye matanga bijou Selemani tozaki na bino to elongo ti na kozwa boss na aéroport ti na hotel ti na matanga to la na butu tongo ti mambo kunda tout cela ti boss azongaki nga tikalaki nga na Luanda na sa de foyer na sa na famille donc ni na bana na mwasi na futela kandako boule za kite nakuta na boss Matubakana bambote belé place ali boss Matubakana Joël Matubakana Mama Dorcas Bibile Nzoko bambote belé Bibile Nzoko wawa bon tango bayo benga ngate bon moi fungwami Mathieu ekufaka mais Mathieu ekozonga mais basala ngo sali ya musique ya ba concert babite na kati ya kilamba kiashi soki sécurité malamu ezala fo bobengaka kibiko ngate nga fanda na ngai ba veka ya palanka ba vya mikolo ponga ndosa komona palanka banda 2010 bato ba histoire ote wana basali point à da nova te donc pour le masanato ti populaire faut que na makolo à l'époque nga na zo régner déjà wana pauvre Gojilaza ba shege marginal bazanga kibiko bona régner déjà na Angola si bango te na palanka faut kozwaka champion kibiko bo nde tokutana na boss Matubakana to sololi nazaki garde corps ya ministère mongo te na kati ya Angola à part boss Watanabe sowaye ayebika kibiko baza nde na ndokende tokutani na sali musala atika nga pe bongo te ya mukie wa na opesa nga ba ndo sunga nga na famille azonye ninga ozonga kini boss akobeta msu 10 mois parce nga na famille na mboka yebisanga na ozela kati bossa oya esenga funa duka mo babishika tunanga mike polobi soka zonyi nga na ozala kaka ya mone na kutena boss Matubakana na sala comme travailleur ayozwa masolo ya ayozwa masolo ya Fabregas il paraît que Paulo Tidil Fabeta Fabregas Atlantique le 31 décembre programme ezaki ya mwana siko ne so ba bebana ki ndeni so mamoleka ni na ebite tant boss live abeti le 25 ya martyr ya 25 Noël ya martyr nde ba ko changer programme et comme que Watanabe fois beta sur le 31 décembre na Atlantico Fabregas pe ameme on ninga bage ndenge senga ke yemu afuti ba mbongo na e na Atlantico kuna kanga journée wana
parce que tant afuti ba mbongo basali siko contact na boss Matubakana pour na ba visa mambutu na ba mission aya pour obeta isusu na kati ya palanka na contrat ya Matubakana so contrat est na kati ya maison place nga na sala kana empresa naza maître ya Fabregas te mais contrat est na maison place o nga na sala ka na zo sala donc comprendre bien yo otalaki musala na yo natalaki musala donc ozalaki no traidor te naza traidor te natalaki nde musala donc soki Fabregas abetaki Atlantique wana kitoko abetaki yango bien désordre alaki te pour ngai mutu nasalaki ceinture na kati ya Atlantique wana yango yo mona nga aloba soki ebele baproducteur ebele bana mboko so babengisa bamusicien mpo mamu na bango eleka calme baactivité bango eluka calme baluka nde champion kebikobo baluka ngai si naaloba vérité mais mutu oyo eza na makambo ebele te bango mpe baza na mutu mutu aévolue na ndenge na ye yo soki aévolue bien donc soki sécurité eza bien na mboka oyo fo babengaka yo wa message yango opesa baproducteur yangola mais nazoloba mpo na nga ti mais nayoka lisomo nga nesi babetaka o na aéroport balanda mbango kima mpa bamaître ya héritier Watanabe nayoka bongo na masola balabala te yango na obiwa masola balabala ndenge ozoloba nga na aéroport moto atika olandanga aza te boyanga babeto wana na aéroport nazalaki na nani mpo balandanga natomba yo comprendre ke oui yo ozotrahir héritier Watanabe donc ndenge ozoloba awa ozalaki no moto héritier Watanabe soki omona badollar grâce héritier Watanabe mais héritier Watanabe alongwe Kinshasa ya Angola yo otrahir héritier okende pa Fabregas kasi nauti ospike awa ti yango balandaka balinga babeta yo okima nga loka lisolo na aéroport oui na aéroport nga na yamba mise nga balandanga te basalaka nini banda lelo ti lobi bana lwanda bayebi basalaka nini balandanga te basalaka nini na aéroport yo moko yebi place oyo balanda yo beta dali lisolo bato te me nga azoka nde yo ozoloba ti obi na aéroport mpo nayeba aéroport te eza na place moko boye oyo toyebi zela yo nde soki olobi bien te yo soki oloba bien bato baposa bayeba histoire yango makambo elekaka na congolaise eleka na congolaise nde ezalaka kaka na koti wenze makambo nini ezalaka kaka na konti ya héritier Watanabe na Fabregas en tout cas wana mpena bato nde mutu bazoloba mpe bato bayebi mpo neti ngai nanga mete na champion yo daya balongolaki oyo daya na camp ya héritier Watanabe batiaka oyo daya mutu ya Fabregas yango wana yango wana bamaître wana batakaka mpo babeta o bamaître héritier ezalaki nde ngai nayoka bongo oza su mutu héritier te okomana mutu ya Fabregas obosala bambongo nyonso héritier apesa yo mais ngai alinga na corrige nde maloba na yo te mpo naloba na bato ngai naza maître ya Fabregas te naza maître ngai naza champion mpo na bamusicien nyonso ngai naza champion mpo na bamusicien nyonso oza bon terme na héritier naza bon terme wana boss na ngai tosololaka na WhatsApp natindelaki babonjour babonsoir arépondaka na ye arépondaka problème eza te bato ya mokili nde balingi bamema ngo na ndenge ya mabe mpo oyo osala mabe nasala mpe mabe te okenda pa Fabregas te ngai na ngola na travaille na empresa oyo eza ya groupe Matubakana eza groupe ya production place ana na yo na bato fo bacomprendre nga groupe Matubakana eza groupe ya production mais lelo so babi na ta wana so babengisa ye mpe fali siko nani nga sa sécurité fali na Atlantique yo ngai nakozwa nde baboxer moni Paulo Tidilo ntango abetisa baconseil na Atlantique omona bakayen chite na porte apart mbila apart bapolisi omona bakayen chite bamaître omona bango de. Merci beaucoup na batutu bazo accompagner masola balabala naza bongo na Kibikobo mare tezo bomame mom bloga muki atsika nango falo baraka yeyo penda maître Kibikobo yeyo obo champion nouveau coach azane mukuse boye mais moi makamba malamu asalaka moi makamba malamu penda asalaka maître na minute oyo bato baotala yo évolution na osiko na minute na Luanda ozoko évoluer ndenge. Bon, à part Mamba Boulot, n'a évolué dans le monde du sport. Tu sais qu'on continue à sport. Mais oui. Au colis déjà. Tout
tunanga ni ozana pe ba bitumati papa ngane na boye tokomana ba pomba bino ba maître bosila ba pomba ne ba pomba ko beta ba pomba ne ba koma ko simba makambo te tunanga ni nga za sportif nga na bundela mboka wala to boyite siko so okuta na pomba oko kapenda bagarderie ba pomba ba kipa kutu te ba on e compte 1 bon ben mo ba belé na biso te na beta nzembe na kitambo po na boss na nga watanabe na biso te to soli no ate na biso makambo te bana kitambo ba yi makambo ti siko so sa sport na sa sport na minute okutu na entraîneur nouveau entraîneur o ba baptisé na minute o ba baptisé ba père na nga ba entraîneur o ba simaki nga o ba baptisé mikolo nouveau entraîneur nouveau entraîneur champion Kibi Kobo nouveau entraîneur oza ba image na nga na boxe o komi so mettre boxe mais nga na Angola c'est un champion nga na champion na ba médaille ba mai tu ba landa ba yebi wapi ba médaille na ba médaille za obunda wapi na bundi championnat Angola na champion ya tasa d'Angola na za champion ya national ya Angola na za champion ya provincial ya Angola na za pe na certificat émission oreya fona na biloko na nyoso mevo oya na ngopo na masoa bala ba mais oui na bima ekutu brisque na nga za na eza tembete pardon eza tembete nga za ba médaille ba nini na za tembete nga za na ngo ba certificat aller na za ba médaille ba donc eza tembete ba médaille ngoyo yango zo la sakaboza champion na boxe mais pour bengo champion faut mériter na baka ondo lata bronze eza bronze o lata nord te ezali na za un certificat ya boxe na Angola na za nango na Luanda awa na Luanda ba vrai boxeur pe ya Congo baza o ba uti Congo ba yango o ba fandaka oyo yebi bon na yebi ba collègue na ba zebele desnani champion Mastor bon boxeur aza na Inter nani susu champion Chura imbattable nani susu afanda na kuka nani susu masa na ngali susu Pamelo champion Pamelo Eleto de Lubito champion maman na bagarre Boyka oyebi grand boxeur Boyka collègue li bota vraiment so na bino mbeso botele mi boy te wana sko dépend na travail na za bon so bino mbe botele mi boy bon nga rasiri na nga so na yeli nyi mutabeta ngate te nga so na matière yi mutabeta ngate yo beta Boyka so beaucoup de fait ça ranango mais so gagner nga yo mo keno bité na leka kika na 1 point champion Kele Blomba c'était bon boxeur so beaucoup de Blomba to ça la bagarre ça boxe ça normal na konika muninga oza masona bala fela bitumeza kana ringit yo banga bongo te mais nga na za bon non mona comme si bazali mbinga baleki yo na bien mais na salle tant to travailler na salle on est tout travailler na kata salle d'entraînement tant to préparer to sa préparation ya combat na ko sa sparring na tout le monde babi ke ba préparer nga funa bunda na osana catégorie nyonso yo na catégorie nga na bunda 64 na minute na mati 69 mais na sala sparring na ba 91 kg ba 91 kg ba 81 kg na sala mo ba sparring premier championnat na nga na Angola ya bima champion ya Angola na prépara na sali Lyon muta sali nga na za na Angola c'est Capo Dijo Mampuya oya banga moyo na Kitsasa club Lyon ya banga moyo yango ye asali yango na kati ya Angola eza club moyo ya kala ou na kati ya Angola yango nde bimisinga 2017 na niati makolo na nga na prenda na bima champion mais préparation na nga na sala ngo na ba Goldberg champion Goldberg ya Inter aza abundaka 81 kg mais ayaka apesa nga ba sparring na 2017 donc boxe ezaka mutu esala na entraînement na c'est tout boxe ezaka mutu na entraînement na yo yango mutu o champion Kibi Kobo OK so na minutes o ndongo monaka bekiri bapomba na Angola pe elobela ko ndenge teke yo ozamuta discipline moko siko sozo mona bango bapomba bayankini batambolaka bongo yo siko elobela ko ndenge bon moni Angola mutu na mutu azosala vie na ye eza pe na ba oyo bazwa conseil bazoyoka
eza mpe na baoyo bazwa conseil bayoka te mpo ayebi ke eza vi na ye ngai nazwa conseil comme athlète naza cadré nasala encadré te wana nayebi te yango nalobi yana mutu mosusu azwa conseil conscience ezongi alandi mpe oyo baconseil bapesi ye omona makambo basalaka mabe bon wana eza makambo na bango nga okokota makambo na bango te entuka biso na monde ya discipline nayebi bamasa baza ebele base cook ezali bage kasimba barumbu squadra katewa baaméricain Ophelina base Ophelina na base ala nyonso selon yo ndo omonaka bango te yo champion base nini omonaka bien o baka mpe makasi te loba loko banga te place wana te nga banga te nga na champion moto ezwaka makofi chaque jour nga na sonne naza sonne mais sonne na nga eza ya bien base ni oyo omonaka mpenza baleni na makambo bien basala makambo wana eza makambo na bango wana ya makambo na bango moye nakota kuna eza te eza kobanga te naza mutu moko boye nakoli bien na cadre nakoli mpe na baconseil moko ya mikolo mpo nga afandaka tola mikolo vi mpe na bato nakota yango te maître kibi bato nyonso balandi yo eteke yo sportif omona mpe basportif awa conseil nini okopesa bango bon napesi na bambote na tous les champions na kati ya Angola na oyo baza libanda masa na nga végétal na kati ya France moto encourageant nga à l'époque 2016 2017 pour na bunda végétal na champion Mastor aisanga mon cher yoza de amuta esprit obotami na esprit oza bagarre ya osarana te donc lia ligne au mata podium wana mukili emona yo olata ba titre donc c'est bon déjà pour père nanga mapuya déjà sabeta kitonga pour à gauche pene fanda à gauche ya kavola sur les donc il faut fanda donc kenda ka bongo ya na pesa courage na ba massa travail kaka nga lelo po babenga nga nouveau entraîneur ezaki na mipesaki ya ba massa msupe na kutaki balembaki mais ngai na persévérer lelo na komi pe nouveau entraîneur était que champion donc ezaka travail ba massa beau travail ka ebele kisi ya entraînement ezaka kisi ya boxe ezaka entraînement sport nyonso eza judo ba massa pe na ba massa pe ba judoka ponga mo pe bon judoka ba massa pe to ba bon judoka baza belé le corps ba mettre Komachu bon judoka depuis kin Komachu ba mettre mamale na golo donc na kin wana so moni mettre mamala mati donc il faut sepela vous comprenez ba mettre baza belé aussi le corps ba mettre manix mettre manix na matonyo wana donc bon judoka na JCM le to ali na ngola ye mta kadeti ya mbezi place to fanya mettre manix ba mettre baza belé mettre manix ba mbote belé ouais ba mettre ba belé mais conseil na opesa ba massa ba sportif nyonso ba judoka ba boxeur tous les disciplines auto zarana bino to inviter ka mabe maître Merlin encadrement toujours na kata ki sasa kuna muta encadre film à Jésus maître solo maître propre maître boga est-ce maramu kibu ko bazolo beza solo il faut venir y bon pas na yo maître Merlin encadrement toujours ba mote belé place ali po yé pas ça mabe yé pas ça mabe na yé soko ko saboye menga beta ba vérité mambo na zoloba mambo na beti ya kini na Angola batu bayebi ngala tunaka maître Merlin na niveau Kinshasa kuna maître Manix lem soko côté la yo po bozaka ne trop banini. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Yannick Liseke na kata soyo wana zalaka David me rosala bien Yannick Liseke na lingako na tina maître champion batu po bazwa ba ko contacter ondeni numéro na ngaisa 921 091 639 921 091 639 voilà le numéro ya champion Kibi Kobo nouveau coach donc encadrement ça la bien conseiller les gars bien il faut pas bien yo Kibi Kobo conseil pour les gars bien show so yebi ko za na show oza na conseil contacter nga numéro wana et les gars bien au mona ba boxeur ba roya to sa musala na ninge seneli maître Manix
zalaka David Wembe kosala bien nayebi ke so na koti bakote kuna na koti penaki mbango donc nazalaka inta mpo nayebi ke yo ozalaka na bametre tout oyo bomibengaka bametre boya koloba na masolo ya balabala o nga nasalaka boye malgré champion alakisi baceinture na ye alakisi bamédaille na ye tokoluka toyeba yango si seulement si eza ya solo to eza ya lokuta oyo eza masolo ya balabala ekoleka te bakosaka te yaka koloba vérité bametre tout ya babase nyonso na posa na bino base kashimba base orphelina ceinture ya nzambe baaméricain babase tout base kuka bino tout na posa na sola na bino makambo na lwanda ekendeki nini mpe tana posa toyeba base nini ekangi lwanda na binitso na masolo ya balabala nga na profite kaka Shekina Yulu bambote ebele Tabita Diana Cartepilare bambote ebele place oyali masala ngai champion fa en direct da Sudaf nayebi ke olanda ngai donc je salue mille esprit Izarazu bambote ebele Machuda Maseke na kati ya casquel wana remontada zalaka David Wembe kosala bien na lingako na tina Jojo directeur yebe nazara les ados yabi na filé donc beaucoup kotaka masolo balabala po makambo bien zalaka on est ensemble avec vous ciao.